bayebinga epenga nazali frère na bino Joachim Zambwana nazali impresario na bino. Impresario eza mot latin to mot ya ba italien elinga pour ba ete mutu azali ko présenter programme oyo asili kozwa kati na équipe et puis azali ko représenter équipe yango parce que équipe nyonso ekoyokoya awa te po eloba likambo oyo tozali na yango. Yango wana mpoko lelo sans plus tarder mama ani yo mto sili kozwa sujet oyo pe obengisinga na studio na bino ba mama na ya awa nako accompagner na recherche na etali nini lisusu na mpoko lelo. Bon oyo tozali nango lelo oyo ezali sujet ya nzambe to mutu. Nzambe to mutu elingi koloba nini? Yango toyeba tolobela sikoyo nde toni toyeba nzambe ou bien mutu yango tokolobela lelo oyo. Elingi koloba ete kopesaka confiance na nzambe to na mutu. Parce que nzambe to mutu ekomi mpe na confusion kasi tolingi koyeba ete okopesaka confiance na yo epa na nzambe to epa na mutu na ntango likambo ekoyelaka yo okotalaka wapi yango olingi koloba ani n'est-ce pas? Est-ce que ozali na mwa likambo olingi koloba nini yango etindi bato babenga yo po etoko kokota na sujet oyo etali ete mutu okotalaka na nzambe to epa na mutu? Yeah, po ozumona bato balingi koyeba totia confiance na nzambe to na mutu yango donc toyebisa bato nini kosala. Merci mingi. Est-ce que vous avez na verset biblique olingi kopesa biso parce que émission oyo na ba oyo basili koyeba yango ezali émission chrétienne makambo nyonso kolobaka ekowutaka na biblia nde esika oyo tokozwaka ba information nyonso to analyser yango biso moko tole nanu totondi nsima nde tokoki mpe kokabula na bandeko mosusu. Est-ce que ozali na esika okoki korefere biso kati na biblia bisika nini okoki kozwila mateya oyo? Ya lelo oyo toza na verset biblique moko ya kopesa ezali Jérémie 17 chapitre 5 verset 10. Merci mingi na banza tokobana na chapitre 17 et puis verset 5 tina 17 nde tokosukela n'est-ce pas? Donc awa koya komona ete kati na mokanda ya Jeremia na Jérémie 17 soko baninga na premier verset tina suka kuna mingi tokopointe na 5e verset tina 10e verset place bazali kobete mawana oyo akotiaka elika epai na nani na moninga na ye mutu parce que akosala nini akokai lokola nyama oyo ezali kowela okowayawaya kaka na désert eza na direction moko eza kokende te na ntango mpe ekoluka lisungi yango akozwa yango te parce que eza na kati ya désert kasi esengo ezali na oyo akondimaka na nani na nzambe parce que akokai lokola nzete oyo ezali wapi mama ani oyo eza na pembeni ya ebale ata moyo eye ndenge na ekaukaka te ntango nyonso makasa nango eza kaka kofleurir velir ezali kaka mpo nini parce que nzambe aza na ye mpo nini parce que mai ezali koya toujours na source ekokauka te ntango bafruit nango mpe soki ekoki nzete oyo ekobotaka bambuma ya nini ya kitoko mpo nini parce que mai ezali na pembeni me mama ani soki bato basili kobenga yo ete kati na société na biso tosili komona ete biso bamindimi mingi mikolo ekomi likambo eyeli yo confiance epai ya motu orotia nano nzambe ya liboso nini yango vraiment eza kotinda ete bato komba confiance obimisaki bakomi na confiance mingi na moninga na ye mutu kepa na nzambe to bamakambo nini ekoki kotinda mutu situation eyeli ye avant tokende kozwa répondre na biso omeka mpe kokotisa biso mpe nini yango vraiment yo omoni selo barecherche na to batelefone oti kozwa oyo eza kosala ete omoni ete bato bazali kokende mingi epai na baninga na bango bato ke kokende koluka epai na nzambe. Bon oyo namoni ezokotinda bato po bazala batia confiance na bango na bato eza pasi na ntango pauvreté ebeti yo omoni place ya kotala ya kokende sa lisusu te okopandi koluka barelation mpo tema pasi etuti yo pauvreté ebeti yo oluki moto opesi oluki barelation na bato comme ça bato wana basunga yo yango bato bazotindaka mosusu mpe ezali protection omoni ke bamaladi ezali kobeta yo pamba bamystique etondi yo ntango nyonso okomi koluka ata banganga mpo baprotege yo donc okomi opesi confiance na yo na banganga kobanga bango wana baprotection wana nyonso bamystique nyonso eza koderange yo soko oyoki ka tata songolo azali amonaka abikisaka asuke mpona asukoli oyo na mai ya losambo epuis akangi yo banzoto mpo bamystique nyonso wana badoki bameka yo lisusu te oke epa na ye comme ça aprotege yo opesi mpe confiance na epa na ye mpo soki tata yango te nde
peut-être olingaki oza mikakatano elingai continue et bien soki tatango asambelaka to tatango eto eza église parce que yo olobi ete akimi ake na église. Est ce que yango te église ezali ete nzambe mpe azali wana moto yango akimele mpa nzambe te? Bon, bwana nayebi te bamosusu mona bakepa pasteur po bapaster okote lare bazalaka na bango na lare te. Bon, bakeka mpona bazwa protection moko boye pasteur abondela mpona bango donc batie elika na pasteur asambela mpona bango. Mais sikoyo pasteur aza kosenga epa na nzambe? Bon, pasteur azosenga na nzambe mais mosusu balobaka okenda kobenir elingi koloba pasteur ye moko moto azobenir olie nzambe. nayebi na ngai te parce que oyo eza la vérité kati na bao basili koyeba biso deja biso tokendaka na bao na information oyo esili koyela biso nsima nde tobandi koanalyse yango na ntango tozali koanalyse yango nde bongo tokoyeba est ce que application selon connaissance. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Nete koyeba place wana est ce que bandeko bazali kokende koluka. Soit t'es pas un nganga, soit t'es pas un ndeko, soit t'es pas la famille, soit t'es pas un papa pasteur, soit t'es pas église. Est-ce que application na eza vraiment na ndenge ekoki? Parce que kobosa na tete za ba chrétien. Makam nyonso kolobaka na émission oya la vérité tokendaka en fonction vie chrétienne. Okoya komona ete batu tozali kokende kotrouve ba église, ba pasteur, ba prophète, bato wana babikulaka bato wana basala po lisungi na yo eya. Mais est-ce que na sima kuna mayele ya satan ezali te? Parce que misu ya mutu ya nzambe te tokoki koloba ete nake na église parce que nakimeli epa na nzambe epa na mutu ekile yango biblia elobi awa ete esengo ezali na baoyo bakokimaka epa na nzambe. Mais est ce que réellement toza kokimaka epa na nzambe ntango toza kokendaka na baéglise na biso epa bapaster kokende kozwa mai ya lusaku munu kokende kozwa mabele wana kokende kozwa eloko wana est ce que toza kokimaka réellement epa na nzambe to nzambe alingelaka bongo nde babakamu tokotraite kati na église to na mateya oyo ya bachrétien toyebi ete ezali facile mpona mutu koloba ete ye ake kotrouve banganga ake koluka na bato mokili ake kotrouve ndeko na ake epa bato mokili kasi mama ya likambo place mpona tokose concentre kati na église na biso tozali kokende kotrouvaka bapaster baprophète est ce que tozali mpe compare te na baoyo bazali kokimelaka epai ya banganga to tozali na erreur te ne place oyo tolingi todekode mpe motambo ya satan na place nini ezali parce que mikolo ya suka satan akomi trop rise trop piqué kati na église okoki kokanisa oza kokima epa na nzambe nzokande ozokima epa nani epa moninga na yo kaka mutu nde place wana ndeko na ngai kokende mosika te amwake mama ani oyo asu na likambo so akobakisa sankwa tolingi tokende kozwa nanu mwa repo na biso ya liboso po ete toinvite mpe bandeko oyo kotanga na mokanda ya Jérémie na chapitre 17 batanga verset 5 basuka tina 10 lelo makambo ya baverse mingi ekozala te me baverse ekozala mpona koapuye chaque likambo to bana kobimisa awa au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba pamboli na tanto toke so kotala bandeko oyo bazali kolakisa biso théâtre oyo koakompane biso poto kopuye mateya oyo théâtre oyo bandeko bafamba kokende kotala mwa portion liboso mama ani nayebi te soki ozala mwa résumé moke okoki kopesa biso nini yango tokolanda na théâtre oyo po tokokoconnecte yango na mateya ya mpokwa lelo oyo ezali kotala okokimelaka epai na mutu to nzambe to mutu ya tokolakisa oyo ezake mwana akanisaki amonaki libota na ye ekosunga ye te bon olia akimela mpa nzambe ye akokimela na moninga na ye bato yango mpe fale basalisa ye basungi ye te nde yango sikoyo tokolobela tokolakisa na théâtre na biso oyo. Merci. Na poko lelo tokozala accompagné na les aiglons théâtre na biso bandeko bazali na ville ya Kisantu bango batie milulu oyo ensemble tokomona place mutu kie mondimi aza komipesa vraiment na losambo biblia na loboko chaque dimanche mutu ndeko oyo tokomona mwasi azalaka na losambo te kasi na ntango akei na losambo baenemi na ye baza na kati église pasi ezali na kati église ndako pasi ezali alo asiliki mpo na ndako bato basambelaka te ninga nakenda na bakimperefe n'est-ce pas epa papa pasteur akenda ndako papa pasteur eske makambo na esimbaki toyebi te tokolanda yango akenda société eske société eyambaki malamu toyebi te mais tati na milimo bokolanda yango bokomona ndeko nanga place mutu azali kokonte na moninga na ye mutu na église na bapaster na babikudi na baconseiller na bakamarade ya ndenge na ndenge kasi suka eske mutu azali na ekimelo na mabele ya place oyo kuna luka lisungi pe azwi lisungi nde
equation wana kokoso yangona yangona tokotante kolandela maloba na nzambe mpe na théâtre oyo ezali koleka sikoyo nzambe apambola biso tika tobanda deja na introduction ya batéâtre na biso oyo. Alleluya, amen. Moto, asali lokola